esprit ndenge ndeko zambwana te yango lelo. Mais nous sommes nés de nouveau aujourd'hui. Nous croyons à la parole de Dieu. Nous devons changer pour que le Congo change aussi. Merci. Merci ndeko Roger Foko yete ngai na yo kudula source ya place mobulu to force ya bokopisme ezali sur Joao Nkuvu. Mais yo poser ma question ngape na répondre ndeko Roger na ba question puis ndeko ndope yepa ko répondre yo parce que poser o attaquer biso ni bale awa. Oya ngai clé à rebours na ngai ya tour de ancho kainga na tapi awa ndenge na ko bimela eza yango yo. Ça fait 2011 ans depuis Nkoleso akufa. Alors que c'est pas un décorogé par Casamambo. Ba premier apôtre bango ba tema ki pa Jésus ba bongo la motema ba rendre bango ba disciple ba baptiser bango ba pesi ban ordre selon mukanda ya Matthieu 28 que allez partout au monde, prêchez-les, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Kuba kwa manani ba chrétien. Oza sir que na tango ya nzinga Nkuvu na 15e siècle oyo nde ba chrétien oyo ba yaki kosala musala wa koteya liloba na Nzambe ongolo ba ete biso bana 2011 nde biso nde toleki bona koyeba liloba na Nzambe na ete soko ko répondre question wana kene na ope kolala. Deuxième question ko répondre yo na continuer wana mes première question. Donc tout ce que je cherche à dire depuis jour un Nkoleso a fait sa mission na ba disciple tina data lelo la mission de Jésus n'a jamais changé sur cette terre. Ya mi baleta yango na mutu eke mutu neti nzinga Nkuvu na tango azalaki na misala ya idolatrie po diriger kiti na bo kontifo na ba mpungu bakiteke banzungu ezotoka po mutu aboye atika biloko ya boye. Mon frère, il faut être un homme comme Joachim Zambwana mutu na kena na ba mission évangélique na ba terrain ka ba mbetenge na kota bandandu place ba mpungu erenyaka pona yebi sote poke ndeko te ya place batu bazana idéologie ya bokoko ya ba mpungu na degré très avancé po mutu atika misala oyo. Ça c'est le dernier des pires de mauvais esprits ekoki kozala na mutu po atika yango pe akomi na chrétien. Ezaki ndumba te, ezaki masanga te. Yo uza kumona bato zotiaka balabala Kinshasa awa ka bongo la motema musane kufaki na onatra lelo akomi chrétien. Non, bato bazaki mama ndona azaki na bampungu na sambeto na ye muntu aboye po aya na Christ neti nzinga Nkuvu. Mon frère, faut accepter que nzinga Nkuvu avait subi vraiment la conversion totale, un changement radical parce que akomaki ye mope mote kobosana te puisqu'il avait demandé dans le tribunal na ye a créé un tribunal ya monogamie na mbanza Congo. Mais tokei epa ya ndeko paquet 71 parce que yo mais il faut réagir te nakozongela yo ndeko desela na pisina mais là mais parce que ndeko dompe pe atakaki yepe azana oya réponse ko pesa mutu abima na plena yo kangi awa oya ngana bimene na ndengo na soki omonje na bimite problème ezate mais tokele pa ndeko paquet po na PCP longonya po na banza première fois ayena émission so awa ndeko za bwana menga na réagir te yo réagir tika ngana réagir na ko pesa yo to pesa ndeko na paquet aye parce que yena na zima lobate bongo na zongo yo. Allô. Bonsoir ndeko papa Nzabwana. Bonsoir ndeko na ngai. Asepeli mingi nalanda émission na yo mingi na banda kolanda ngo liboso na YouTube kota ba prédication na sepela mingi. Na sepela mingi ba prédication na yo. Et puis na zona de émission na zo sepela mingi pona ba histoire aux obétations et les cas banzinga Nkuvu. Mais nina lobaka ke lomo que moi je préfère que vous allez vraiment très explicite dans la histoire oyo ponetinga par rapport à mon âge na yebi penda ba histoire malamu te na meka kotanga moi mokeo na yebo na mona. Donc le fait qu'il y a koyoka bino ko ba boye ba mikolo et que ça mala bo vraiment expliciter biso histoire bien et si possible bon mettre en open na ba livre ou peut-être numériquement na ba site internet pour tout temps la histoire to comprendre. On suppose que le papa Nzamba na bozalité nous autres troyer ba ondengeni histoire ekufi alors que histoire peuple fois dans histoire na ye to ba to uta wapi to zo kindo pour te ba avenir na chose à la claire to mona kaka Congo prospère ya lobité sans que te ba histoire na biso. Donc vous me kavuma ko explicite na zolanda bino depuis débat et bandi
nakoki ko intervenir autrement te parce que na yebi histoire wana te mais nazo kabino na sinka ka ki vous explicite pour na me kapé ko comprendre bien un jour ngai pe na sera capable ya ko expliquer on pe na bana na ngai. Donc voilà, en tout cas merci mingi. Merci ndeko na ngana likamoti ko bangape pour te dire la vérité. Natanga na ngaba iso pona zo ba point na ngana leka na ngaba nzinga kuvu ba roma koko ba tipo. Natanga bango pona zo ba point na ngana leki na ngana classe. Mais loko tininga Nikolo na koma bose l'attention que babokokiste babendi na pembe na kipeleke se obazo ko attaquer ka biso ba chrétien. Ba attaquer ba église so ba balabala sava. Baza na raison bakamebele baza ko attaquer la biso parce que église chrétienne na Congo et pesi na ope sarte. Ba attaquer ba mfumuki mbango puna ko déformer information pour babenda na kota babokokiste. Ba kititi ba ke ko tombola parmi ba roi ebele bakamebele leka ba ke kaka ko pona mutu mususu te kaka Joao Nkuvu ya mwana nga ya tirenga attention na bina landi ba wana kota mfumuki mbango bazaka moto ba ke na kota nzinga Nkuvu total mpe nzinga Nkuvu to pasala mpoke ndeko na nga pour te dire la vérité je n'avais aucun intérêt à connaître via Nzinga Nkuvu mais loko tininga na ya ko yeba ngo pe na tombola histoire to koma lisute pardon totika histoire ya ndenge ezaleli mais ngana za ko inviter ba nyonso baza ko yoka na conférence to landela babokokiste otoyeba raison nini yango bazobwakela Nzinga Nkuvu mabanga et raison lelo yo merci Jésus que était tuki kanda na bango ya mutabongoli na ye motema e communiste kana Congo kene ko voter no Kabila kolabo o voter kolabo donc e communiste ko mutabongoli na motema kolabo donc Nzinga Nkuvu pa ye ba Jésus na ye kolabo de mission sur place ezali la ngoyo na ye bite awa na ko kene pa nani parce que de korozo okay c'est comme si tango bato bazoro ba yoka ba coton au continent matoi. Et ça on excusez nga être na ko un ton dur. Ça ce n'est pas scientifiquement honnête. Ce que moi na débat tous allez awa c'est pour ça na episode na débat émission que ceux qui ont mis des bons na musique na ko yaki. Je n'aime pas venir. C'est d'accord. Donc, tango ndekwa koloba yoka kape. Au lieu que mutalobi eloko, ozongi lisusu ko tournoyer parce que ceux qui ozonga kama Nzinga Nkuvu, il a été bien démontré tout au long de l'émission que Nzinga Nkuvu terme ya kolabo, ndenge tozali koloba to ya traître ezali biso ne tobimisi yango te, mais ezali lui-même parce que testament na ye ezalaki prière na ya suka ezalaki asambelaki nzambe ya mpunga lobi pinir nga mpona mabeo nga na sali kasi ko pinir mabele na ngai te yango eza innocent nga mo considé na sali bo siko soki ye a se convertir ezaki loko malamu alors prière wana alinga ka sala yango pona nini wasa première question deuxième point na tout na ninga loba awa nde kwaza ko kotara ba terme ba isme ainsi de suite là toti kaka ko sala suggestion mentale na ba le côté ba paya pour faire plaisir à la langue. Jamais ngai ndompe vitakanga to ndeko mususu ezala ndeko kabamba to fungosu to nani to kota to lobi to saba to zali ba bokoiste. Ba bokoiste eza bino de bo pesi biso isme wana na iste wana. Isme c'est pas Congo. Ils ont la lingala te za na Swahili te za na lokota moko te na biso. Alors comment tu dis qu'on benga ba bokoiste aussi en tant que ils ont la lokota moko na biso. Donc wana ba isme bino bozali ko pesa bolukela yango ba signification na yango. Parce que biso loko zali na yango ezali ndenge ndeke pake à côté ya lobi. On ne peut pas bâtir une nation sans connaître le passé. Le passé est impérieux. Parce que ce qui motomoïne doit y habiter, le Congolais ne comprend pas comment a commis un état oyo. Lelo a ko projeter futurité. Nous sommes projeter ko erreur sur erreur parce que ça dit ko raisonner selon ba concept oyo ba pesier o ezali ayeti. Alors ezali très important de restaurer histoire na biso. Alors to restaurer histoire vraie. Histoire vraie, il y a peuple noir depuis la civilisation jusqu'à na créneau na yango na Égypte. Ce qui doit comprendre l'histoire wana, alors na esika wana
toko banda ko comprendre comment toko projeter devenir na biso tozo ngandika mo ya kaka ya kuvitan ya kuvuto zali koloba bozali koloba wana mwende ko muso apesa ki kama Mandona mais ça me surprend est-ce que Mandona c'est un mot africain c'est pas un nom africain Mandona ezali Madone la Madonna c'est la Vierge Mandona ezali tala kaka comment est-ce que les gens sont programmés à ne pas réfléchir. Oh, ils ont dit que Mandona, mais on a besoin de la Vierge Marie. Parce que la Madone, c'est la Vierge. Alors, tant les sika, tu vas dire qu'on comprend. Tant que tu vas dire qu'on il y a qui m'a vite, tu l'as dit Madonna qui m'a vite. Tant que vous commencez Mandona, tant que vous commencez Mandona, ezali congolisation ya mo la Madone, la Vierge, parce qu'elle se réclame comme étant la Vierge noire. Le quoi le bâti la Vierge, bah mindele, bah capucin, prêtre capucin, bah traduit la mot pour la coloba, elle se dit la Madone noire. Il y a moins de comme Mandona. Mandona a évolué jusqu'à ce qu'on pense aujourd'hui que Mandona c'est les entité moko azala kanakati na mai, azali mamiwata. Vous allez comment est-ce que moto moindo abomaka kaka oya ye moko. C'est ça, vous allez qu'on massacre la culture na biso. On appelle ça un exemple à Liboso, qui a Satan. Oh, Satan n'existe pas dans aucune langue africaine. Satan est langue occidentale, diabolos, diaboulou, diabolus, même matebo, c'est mademo, madebo, et quand il mademo évolue matebo, est-ce que réalité on est pas na biso? Est-ce que bakoko emso baibaki makabora ke tatanzambe na mbonkonzi na nyonso wana akoji koza na mwa adversaire na yemo ko akoboma ete adversaire na yaza ko chai pito pale banda mokile banda ti de l'autre tatanzambe za na courage ya kobeta ete na bokoko na biso ce n'est pas cela. Vous avez que notion ya nzambe tanza ko nzambe ya mbungu tulendo c'est différent na yo tango zali koloba Yahvé, c'est pas la même chose. Ngasi na lobango amba debele nzambe ya mbungu tulendo n'est pas égal à Yahvé. C'est pas la même chose, il n'est même pas égal à Allah. C'est pas la même chose. Alors, esengeli tozonga tososola oya biso toyeba parce que soki to mi yebite to wana ko sala kaka démarche ya nzabwana. Nzabwana fait une guerre mpona ko christianiser tout le monde. Mais moto moindo asala ka guerre moko te pona ko mpunguliser soki to koloba ninga ba mindele nyoso. To sala ka guerre on nulle part. Alors pourquoi est-ce que bango bakoya babanda ko luka ko christianiser biso nous dire que tout ce que nous avions ezalaki ya mabe alors que bakuta biso na kimia. Bakuta biso to beta na kate to boma na kate pour preuve nzana sili sa papa. Pour preuve bango bazalaki barbare. Nde na kati na bitu mutu ya bunda ka bikolo nyoso nde a développer ka mandoki ya bitumba. Mpo mikolo so obi makoto ba beti likofi obi mais il faut développer ba arme. Mais bato babunda kateli kamonyo so ba fandi ba soroli ba koza na difficulté à ko développer ba arme de guerre. Voilà pourquoi tango ba yaki par ils n'ont pas trouvé ba arme de guerre sophistiquée parce que to bandé ko bunda te to bandé ko solo. Donc to zala ki avancer, to zala ki développer. Humainement to zala ki plus développé que bango. Bango bazala ki primitif du point de vue humain. Peut-être technologiquement bazala ki na avance bazala ki na mundoki. Mais du point de vue humain, bango c'est là que ba ya ko ye ko le pa na biso. Olobaki makama ba hygiène aw. Mais na yebi que ezali parce que ozali ko tala moto moindo na étalon ya ndenge okuteli lelo moto moindo a subir autre autoroute ba cataclysme. Esclavagisme yé eleki ebomi yé colonisation elandi lelo colonialisme za ko continuer. Alors ko tiko comprendre bosola boto moindo te soko ozali ko kolinga ososola e na tango ya traite de noir na colonialisme. Zonga avant traite de noir. On peut retrouver prospérité à Moto Moindo. Zonga avant arriver à Mundere, on peut retrouver bonheur, on peut retrouver ngala à Moto Moindo. Maintenant dans un semaine. Ya, merci Mutando Ndombe, mais elo comme on bosse na émission oyo bochaka laka ya makele pour dire que zo kuvu collabo, zo kuvu yene mtaye koteka mbanza kwa unaza kozela kabino bo atakenga empe na kote wana parce nga na pesi no lelo émission to tourner na des tableaux. Mais to expliquer yo mutaza bwana, nazo ebate explication supplémentaire ni yozo luka. To expliquer que na se répéter, na se répéter. Dimisa nzinga oya bokoko na nzinga oyo ya zwa ngana yebi sinete
royaume et s'est développé. Maman, quoi, la lobby, où est le mal? C'est développé qui c'était